Chantant Tele mwana Londres tongo mwasi kitoko kakolani le côté nzembo yango Chantant Tele biso to kangami ka kote bandundunde e pesa bala kikwiti bambote na bino bangwashi na beta bandundu Chantant Tele mwasi kitoko camarade bana campus tongo bande konanga totanga biso to bandaka ko matangomba tolanda na boke binyoso moi c'est abattant papa Gaïtan robe comment qui est tant que comment changer ma style ba robe miliaiko mais bongi singa na ninga canon na sepeli ya maman na kabata la te tozo kende ka na rythme wana lelo na zoya bangwe shina beta bandundwe ba chef kutimia bandundu le sac bon déjeuner bande konangai na koloba balege belobuna maboko bilolo ndiki ya bana mumembo yo mebanda eno bakana beno yiga ya ya papa Moïse yo mebanda toke na bantu bande konangai bakete na toche bino bouton kabeno yiga ya me maklonge kwana ya papa Moïse kala banani mata bantu oile lokana kiti bande konangai na masima nimba ani beno yiga ya toke na fanga bana fanga bangwashi na beta fanga bangote bele bangwashi na beta bantu salito bangwashi na beta bazala kabande kona biso Moïse na limwanga gima Moïse na limwanga gima awe na linana na limwanga gima awe na linana na limwanga gima otolo zero yota mboka nyoso na yi leo tana kata bantu alishari nani mwanga gima alishari nani mwanga gima awe na lidangana nani mwanga gima awe na lidangana nani mwanga gima otolo zero esa apache esa apache eswa kakaka ezaka bongo ya potate esa apache bandeko na ngai bon déjeuner bandeko bazelaka bon déjeuner merci balobi la tendance tosto meseli na bon déjeuner soki ekoti te na ba 10h soki eleki déjà motema ebetaka voilà bandeko na ngai parce que na registre kango et puis na tchaka ngo na nzela tango nazokende air moko internet na nzela esalaka bwa kokoso yango bomona air moko eboyi nango kokota air moko bon déjeuner na kaochongo na ba 15h 16h tango nazonga na ndako alors bandeko na ngai losako na ba chef coutumier na biso boboto bondeko na bandeko na biso oyo église ya catholique oyo basalaki na tanga bekola bien ya kitoko makasi ya respect et puis tolobi shalom na ba homme de Dieu surtout ba homme de Dieu nazo ya lelo liboso na bino
kosenga bino bolimbisi na kosenga bolimbisi na ba homme de Dieu ba mama wana surtout ba mama o bazana bonzambe tokei mbango toke na bandeko na biso ba musulman bazalaka bandeko na biso basalam alaikum bisika bizwi bino bandeko na ngai nazoya naza na besoin na vanda parce que tant on a le balikambu nako vona nga même na se mais na oyo ka moi genou passe nako ko vona nga même na mabelete bozela nazwa kiti voilà oh yeswe to so kaka kiti bandeko laisse-moi prendre na vanda na moi likolo pona na ye na oya kusolola fona za na se na vanda penza na se ya sous le baobab. Voilà. Oh, maman Emilia, merci na Robert été yaya. Merci maman Emilia. Bakaba kaka, hein? Voilà. Muto akabaka, neti ba maman Emilia wana aolinganga mona loba. Jamais ya kwa koganga parce que nzamba lobili boko ezokaba koto eyoka emona te. Mais soko yo zokaba ozo iya liso ozo ibisa batu nakabela ki elamba wana ngamu nakabela ki eboy na boy ala bandeko na nga wana nyonso ba péché mortel ebele to kota lola te alors ko sala attention soko moni ke yo soko kabi folo baloba yaya ko kabate ekota lifelo po ezaka ngam no leisa bango te ngam na tina bombo na kisasa ya ndingo loba bongo ezalaka lifelo lelo na yesu ana bino tête reposée bandeko nanga bayaka kaka basolola kaka so mabezali babongisa kaka awa eza na sanze tete boso na bongisi yango te na obongisa ona na mais lelo na oloba na bino sangisa melikamu na nga moko tokende nango boye tozonga nango boye boza na kimia muto balingaka ye ata kuta aza na kwiti aotambola na nzela mais soko muto ozolinga ça c'est mon père ça c'est ma mère ça c'est l'enfant de mes enfants ata nakomi na kwiti oloba la danoise nini ekomeli la danoise no olinge kaka yaya osimbanga mwasi moko boye kaka na kote na biso azokende mbala moko mivandisi na mabele bango ika mutu amivandisi kana komo na mabele acheka boye ache na ye kaka boye yaya ba oyo bayebaki ete bakoleka mais oyo alingaka ye ata banda kosolola te abi ndinga nde na yebeli mwa mwasi oyo ndenga milingaka koma kona mivandisa na mabele boye aningisa mutu boye mutu aoloba te aningisa mutu boye mutu aoloba te qu'est-ce qui ne va pas bandeko babenga ambulance nzoka ndeko mwasi azwaki AVC ebeti ye kaka wana amikitika na malemba avandi na se akwei kutu te avandi pe na mabele azuka liboko achebo kokende nyonso yango wana AVC yeya tolamuka kaka toyebi lobi na biso te toyaka liboso na bino tofingi tomati tokiti me tolongola kamera te bosepela na biso me tango kamera elongwaka nde place mutu na mutu ayebaka siko ba problème na nge ezala wapi naza wapi nazokende wapi tango biso toyaka liboso ubie tango bato mutu ayaka mobali nyonso na tokutana na bango na vie ezala choix na biso même oyeba na live together bandeko nanga yebaka ezalaka choix na oyo ezalaka choix na nga te oyo babala ezalaka choix na nga te nga na proposaka yo monde kopona so ipoponi na yo ya kitoko choix na yo oponi ya mabe choix na yo oponi kozala deuxième bureau troisième quatrième eza choix na yo ndeni ekoma na communauté na biso komi azalaka boy troisième bureau azalaka dixième bureau azalaka na EPDG environnement de salaka mabe po nini yo why parce que eza choix ya mutu wana oponi obala mobali no koko eya choix na yo oponi mobala mobala jeune eya choix no po emo yebi place ni okecha bankolo olingi muluba eza choix na yo olingi mutetela eza choix na yo
me bandeko na ngai na ye liboso na bino nazala mama aleki na bino et puis nazala mama aleki na bino apambala pambala terre nazala kabla mama aleki na bino na nko olinga ngai oboya olada nozango kutu soki ndenge nini nakozala mama aleki na opo opona ngate bibo si bomona mutu apona mama aleki te mama leki baponaka ete mama leki okokuta ye leki ya mama na bino okokuta ye kaka olingo lingete okokuta mama leki azana apike tum oboyo okokuta noko nga lelo na boya noko desho na mata aza noko no boye ndeni noko abana otika ka noko ti ram na pona ki ete eza bonga za noko na mata na kita ndeko na nga mama beto mama kozaka mama no boya ndeni no boya masando kindeni toko beba na toko bonga meno ko boya te po aza mama nakuta ki mama na mokili na olinge ka bongo batambola bongo bandeko na nga oyo nyoso boza blessé oyo nyoso boyoki na batu moko toyebi te so ba belle sœur soki bananyo babimi na mokili banda na banda babimaka te baye pe basambwisi famille soki pe famille yango ya bango ya solo so paza muta famille ya solo so paza mwasi mo boye soki pe bakwiti ndenge babima na bakombatant e mitu ebeba bango toyebi pe place azate en tout cas tout ce que bino boyoki wana oyo alingi kondima mama ndima parce que ti lelo Yesu Masiya kutu bandima ke azaba mtuku babatilo azane mwana nzambe te malgré mukolo bakitaki na mai mutu moko kaka oyo likolo efungwama nzamba lobi oyo aza mwana na ngai et puis kolombe kiti kwa lokola ndeke ezaka Yesu Masiya mais lelo petu bele bandimela na bango yete boni kaka ngai oyo na ekobota mada ba siècle leki e bongo malobo nga na loba na bino pona nga bino bondima te boyoka oyo bino boliko yoka boyoka et puis bolemba te boyoka kangoka mikolo nyonso boyoka kango ezala bongo essentiel babone bazwaka kobakisama yango nde ezalaka bien soki boyoka buzoba moko boye mais babone boya kaka live together pe bazobenga kaka bandeko bokeba libala bakombataka ngo kaka na yebisaki bino ke live together ba combattre ngo kaka parce que Satan linga batu ba bala te Satan lingi séparation pour na yebi que l'union fait la force so ko kute na mobali ya bien okute na mwasi ya bien yaya boko kende liboso bambote bele mama sage de moi-même mama Stella na kati ya Belgique côté balobaka flama beta kango na ndenga mukiete akutana na libaku na pasteur ben alobaka ka zalaka mama pasteur te azalaka mama sage bien signé yaya tele libaku akutana nango inyo na bango pesa tokos na ndenga mukiete eleki kutu bombo na biscuit na elengi siko yebisanga Satan awo sepela te Satan lingaka ba oya ye basalelaka ye soko o signa pacte na ye o salelaka ye nde Satan ko lingaka ozwa libala ozwa bome soko signa pacte te Satan ko bundisa yo yango bandi wana ngai sabno bokeba na ko sekaka bato o abala te o aza deuxième soki bio soko azeloko nidi yaya nyoso ka aza mobali bango yoso bakindaka ndenge moko téléphone de makambo bino mo boyebi to salaka likambo oyo na ndenge ka ya nini ya otala téléphone na ye na lisolo malunga te mais na ye na boboto na bondeko ko s'excuser na ye ko senga pardon na ba oyo nyonso bayoki buzoba na ba réseaux sociaux na kombo ya la danoise parce que oyo bazo beti lisolo wana eza la danoise eza Rita Banza te parce que Rita Banza azala bongo te azala ba vie wana ba beti te mais wana ba beti eza la danoise voilà bazo combattre ngo eza passeport rouge faut ba combattre ngo po baza nango te bazwa ngo wapi passeport rouge bazwa ngo pamba te yaya ba o bazwa ngo eza grâce
ebele bakosa na linga nanga ozwango te ah lukuta ya okosi na yo olingo ozwango te pwani oyo voyager sans visa oboya ozwango ezalaka te pono tikala kana mboka moka Congo pono keka Congo sans visa alende yango boyi kozwila ngo te lokuta na ba pesi yo te ba combattre passeport rouge la danoise maréchal mérite banza na kati ya ndako luvunu na beno bo combattre ngate yango na ye ko senga bolimbisi na batu nyonso oyo boyoki makambo ya bosoto makambo bino boyoki pona ngai pona live together makambula doki nakoloba ke nyonso tout bakosi mais 90% lokuta 10% ka eza ya solo même ina bana na bota nombre bana bakosi bota la kalika mo bana nga na boti bazokosa nombre bozo moteki o etika leza na nga mavwanga na mavwanga na kombo mobali ba opesa nga kombo mobali ona yebite ba pesi bina non ba pesi bina poste non mutu pa bimi onga semeki na yebi na nga pe yete na yebi pe kombo ba opesa pe mobali wana na yebi pe kombo ngote na bima pe na mobali ya kombo wana te bozo mona te keza na ekomi scandale yango bandeko na nga na eko senga mutu nyonso to oyo aza blessé na likambo wana na sengi obolimbisi yaya et puis merci na bilo bozo benga nga la danosi chana se bandeko nga naza na se kutu te naza na underground naza na se lisusu donc bo mitungisa te naza na se ya mabele kutu tolo basoki na se ya mai soki na se ya mbetu na se kweti na bino mo boye bien naza na sanzete donc naza déjà na se na bisaka bino boya na se ezaka lokwa tautologie boya na se ya sous le baoba sous déjà eza se nga na yo isaka bino boya sous na se bomo na te de akutu ba isanga babile donas bolo bakilo baka boya na sous le baoba mais nga na lobaka boya na se ya sous le baoba nazalaka déjà na se ya bo garder calme boyoka na bino bosepelisa batoi bosepelisa misu oya kondima ondimi osali mokili na yo oyo koboya oboyi oyo ko désabonner pour la danoise nga pena ko sepela désabonner parce que bo pesa kinga conseil na yo kakate c'est normal même ngai soki mwana na ngali kambo boyelelo ekomela ki na ngai na beta ye na ngai na bende matoi dans sepeli na ba mama pasteur ba prophétesse bon mona makambango. Allô ma belle. Koloba na mte na o rappelé na o sa l'émission moko na o rappelé à tout à l'heure. Ya na o rappelé. Ezala bongo. Botie bozana kimia. Yesu Masia lobi. Bolela la danoisi te. Bolela ngate yaya. Bolela basumu ya bino na bana na bino. Bolela ngate po na zana schéma kitoko na otambola nango. Bo sepela kalate na osepelisa mukili mobimba. Ngai bomo na ngabo na ko ningisa mukili mobimba kalate. No sepelisa bino na ndenga osakana te. Bo sepela. Bozana bino na kimia naza bien na kimia naza penda poser kutu neti likambo ezate parce que na linga ki kimia nga na lingi kimia bande konanga ngai RDC na problème na Congo Brazzaville soki na swani na Congo na Rwanda botala kaka Rwanda Burundi Uganda 3 pays ngai na oswana na 3 pays. Un musupe soko bakisi mkocheta Angola. 4. Dans zakara na pays moko ezokote langa. Pays wana nini? Congo Brazzaville. Pays moko kaka. Yebsanga est-ce que ma toko gagné? Est-ce que makamuna biso comme ni babenga ngoni collaboration. Oui, le terme na droit international procès na biso droit international ezaki procès bo bonani bolongo soki bo azaka pe ba ministre boy kombo ekimi ngai coopération wana internationale
bakoteka babiloko bandeko nanga koteka babiloko tala kaka banini ezo bloqué yaya telekanga mutu nateka nanga opesa bamabala siko baburunde baolinga oya kobala na Congo te nake konegosie na Uganda nazala mibali awa baoya te nakende na Rwanda baoya te bandeko nanga kaka Congo Brazzaville tela ndenge na komi serré batu bazobenga par-ci par-là boma aliénation wana boma cop wana yaya na boyi na ngai na bi kaka nga na Congo Brazzaville mais tant on a sololi na Congo Brazzaville na bi tonga na so kende ko confronter sikoyo na otia ba stratégie na confronter sikoyo kan wana misato mine ngana koma coopérer na bango pona to nini emata économie na biso emata to na posa biloko bandeko nanga koluka ka kimia na mboka wana mbala moko muto aliene nanga abalukeli nga minduki abani ko tirer siko bino boto boko comprendre te que Congo Brazzaville abando linganga te ando linganga na progresser te abando linganga na mata te pona yebi ke na minute oyo lokola sous les baobala danoise ake Congo RDC loka makasi akomi ko coopérer na Gagame ake ko coopérer na Musoki Museveni ake ko coopérer soki na nani akoko malikolo akosala word fali akosa tika siko na sanini na banda ko beta masasi obeta masasi me obeti bana te mama mamustela nanga loba na yango bomoni guerre komi ko ya tengu guerre ya kezalaka bongo bakoloba nyoso bakoloba masasi tata bakobeta mais ça c'est quand olati bantibal et puis essentiel ka ke Rwanda sikoyo Burundi Uganda simananga sikoyo ba soutenir ba opesa siko force. Donc l'union fait la force bande konanga soki l'union ezate eloko moko ebongezate yango na bino nyonso tu oboza blessé bolo baki bozaki na union na ozaki na Congo Brazzaville mais kaka bino wana boloba nanga ke kata comprendre za fokop kata comprendre za fokop to ebeli oboite o muto mayele o muto tambolaka oza boye na boye bande konanga ka bino lelo suka bino muto boloba nanga bobalukelinga bokomi koloba ke na amabe mais na sengine ba pasteur bolimbisi parce que boloba inanga ke bo prophétiser ke likambo ekoleka boy mais na yoka ki ngote na musu ezaka pe bien na mona ke ba prophétie na bino peza ya solo bandi konanga na la cœur ouvert na pesi bina merci na mama pasteur audio neza wana tamso kolinga te lobi nanga na prophétiser ka likambo na yebisa ka c'est bien nenge komelio na yebisa ka bima na aliénation wana kende za malamu te eza digne na yo te eza pays ote yo koyi kosaligner na yango eza yango te to préférer ko tozala yo moko mais bande konanga ezala te pays moko te kozala ka boye kangami o Angleterre ata to bimi na Union européenne lufunu na bino to coopérer kana bata Union européenne parce que to kedaka Belgique sans visa so pena to bimi faut to visa o aussi na tata ozo visa te to ke Belgique to bimi te to zaka kuna mais to changer kaka stratégie ezala bongo mutuni na mona mokilo ko linga progresser te mutuni na mona mokilo linga kanga maka esika moko te so moni ke sika wana mbutu eleki masasi zo betama nyoso tu ba guerre o salani o luka cesser les faits mais na luka ki cesser les faits te na luka ki te ke rando esila na 3 pays wana pona lelo na keno kozwa rando na pays otozaki aliéné ezalaki souci na ngate souci na ngezalaki ke to mema yango ke to sangana biso nyoso tu pona to sala force yo pe koto opesa bango pe kuna ba opesa makambu to opesa na mendenge peseli yango bomoninga na okoma nanga na suka na ye kosenga ba bolimbisi na ba o nyoso ba blessé na maloba nyoso ebimi pona ngai oya kondima ondimi yango ochina mutema no saleli yango oya koboya oboyi parce que menga naza na se makasi bande konanga bo s'inquiéter te bo benga te la dano si tchana se oza bien makamba pambala bongana ke ezala mabe nga mutu na keiko na komisko ko coopérer na 3 pays
Léona nazaki na pays moko na kangama. Na lobby ke te to kene ko coopérer na bango. Biloko bien zala pe côté wana. Yo boyi na yo o sali position na yo. Bonga na tika la kana sous développement. Tete wa bokosi na bino. Et puis bon ba conseil té. Ça d'attention, place au kei na kesi ka mon côté. Ngana akanga aw. Ezaka ki rando to boyi na biso. Mutoko boya ne rando te. Na boyi nanga. Boko mata, boko loba. No yebisa binoka ki to komi na elanga na Congo. Bo somba mama pango na Congo na elanga te. Sinon te boko ya susu. O azindi. O bacholi. O basali boy te. Basomba ke la bilan nini. Ndako ofutela. Nandaka ko somba bazwango na tango elanga te. Keba. Kala te ambule ozonga susu bozindi. Na lingi bato bazalaka tanto plutôt te na site nanga. Oyepa nanga, opesa kose, boy na boy. Ok kuno za boy na boy. Yango yo zaka ndeni. Ozalaka ndoki, keba. Ngana mwana nzamba tongo. Na kuzo kindoki ya kimukolo te. Oh. Na bota mandoki to ya kopesa ndoki ya kimukolo. Ezala te na ozwango te na boyango. Alors bolimbisi na ba prophétesse. Obo prophétiser que likambo kokoma ekomi pendenge bolobaki en tout cas bolimbisanga na yoki ba audio ndenge bogangi bosiliki bolobi olinga koyokela nzambe te nzamba lobela yo to pekisa oyo kakate en tout cas na sengi pe nzambe bolimbisi boso na binosi la senga ke bolimbisi na boyeki koyoka maloba ya basai na nzambe en tout cas bolimbisangai bolimbisanga ba mama ba papa binoso bolinganga na likambo ekwei na yebi keza genre nanga te mais ekoma kaka eza nango normal Yesu Masiya pe ezaki genre na ete pour balongoli bilamba ti batike mutakala pour baboma na kuluzu mais ekoma kaka Etienne kuta linga nzambe makasi akoleka na ngai me babamba mabanga tia kufa ebongo kangala danoise oyo me ngai nalingi nanga rando te et puis nalinga ite ke rando koto esila rando musu ebima te no kota te no lobelo te nde na yebo liboso na bino mboka oya Congo Brazzaville oyo ke ngai na bimi na ngai pona nakende ko coopérer na 3 pays on a yebi ke memanga bien bandeko na ngai mboka wana bomata bokita bokoyoka nga jamais na ya aw na yebisa bino ke na sengi coopération na mboka wana na sengi bote parce que ça likambo ba prophétie et là comme ce ya prophétie le quoi prophétie c'est l'Obama que na bande ko saleraire na ko collaborer na Congo Brazzaville te mais nga na collaborer na Congo Brazzaville bande ko no le beza lycée bata Congo Brazzaville pour so pe bosiliki na bino po eza mama na nga za Congo Brazzaville soko boke na nga bobwa kanga pete bobwa kana bino penga te pa nazala kuna donc to coopérer bobanga te po eza prophétie a bon attendez sali o ezaki bon déjeuner na linga kika mitema na bino ezala duku te mitema duku Yesu akoyawa muitema sai toyamba Yesu Kristo libikiye mitema duku Yesu akozonga Jésus revient bientôt et le bas nango mama Irène Masiando qui mama beto pambote belé bandeko nanga na lingi kimia ngana na kimia na yepo na pesa bino kimia ngana za nango ba fan na ngai bo bolingala danoise bo s'agiter te na boyi bo bela attention pona ngana na kimia na ngana zo kosa bino te na kimia makasi na za pe na se na chepe na se alors bandeko nanga boko yoka nga lisusu te ona ya na solo la soki nini te nga nazo avancer na bato oyo balinginga ba pays oyo balinginga soki ba soutenir ga so boyoki na ba pays na bango bazo soutenir sous les baoba na bamboka na bango bandeko na bango bandeko nanga bo sepela ezati bo banda ko yima bakomi ko bwaka ye akomi ko bwaka bango tika ko bwaka ba pays wana te na bwaka ba pays wana parce que c'est comme ça
Tant que cessez les paix, cessez les faits, pardon. Botier, cessez les faits. Boyoka na ba pays bo signer contrat que non to yoka ni convention biso no bino to coopérer na côté économique, na côté social, na côté bo to signer ya ba convention na biso. Si ko poni to sala ba réunion na biso te, poni to solate, bo lo ba o te non. Oyo to sa to yaka na média eza ba famille te, eza musala. Bo confondaka ngote, eza musala. Ngane na voni bono ko lia mbongo na YouTube. Pele bokomi komona YouTube lokola makambo etali ndako yo koya na YouTube badi koloba mobali na ye mwasi na ye bana na ye ça c'est n'importe quoi ofoza za mutali bomo liaka na fulu yaka ko beta nde lisolo musala kila danoza beta musala bien te yaka nde ko finga live together kila danoza ya basi wana kuna mibali wana kuna live together boy na boy loba wana ondima yo mais yo ko badi koloba bana badi koloba mobali badi koloba boy wana obimina or si je komi mutali bomo liaka na fulu ngana olando te parce que ngana yana on a la danoise te na mema mobilité batu musu bayaka na bango na pesi mbote bisu na mwana nga moi c'est qui to ko sakana te bo finge na soni moi si on bo finga ke na soni batu baleka na ba chaîne na bango bo finga moi si wana mwana na ngana Adrienne look première dame bo finga ke na soni bo lukuta moi si on a kitoko ye na ye na li wana ke amema na bana na ye na zemi na ye na mubali na ye ai nzambe na zo benga na telefone oyo ekatani na tshana kuku amema bango na media menga na mema bongo te ngana yanga moko donc so ile lo bimisi mubali nango bimisi bana nanga doit veut dire aux hommes talibo molianga na fulu ba olando te alo bozana kimia kosakana te po ngana na kimia mais bo banga te bénédiction munene za liboso bo sepela nango makasi no yesa bino bo sepela mukolo ngo pe bo lela ebele bo lela boloba Nzokande boye. Voilà. Alors, da binonion surtout, au bolinga la danoise, au bolinga ranga, au ba parole nanga et blessa bino, na sengi bino pardon. Au ba parole nanga et sala yo pasi, na sengi yo bolimbisi. Au nyon surtout, azola la biente, parce que lelo na bimi nangai, na landi malobaba prophète, au ba lobela ngai, ki keba na Congo Brazzaville. Ezamboka te oyo koko sali koliene na e eko balukela o minduki et puis bande ko lobama Congo Brazzaville sa loba mukolo ezali na ko baluka minduki ngana zala kabongo ngai Congo Brazzaville na zabo ezalaki dia ko lobama ezalaki déjà préparé ezalaki déjà kokomba point boy na ko lobelango point boy na ko salango boy ezalaki nango dia kokoma parce que ezake na boy rando na keto bongisa na mboka oyo yomba la moko baluki bandi ko loba et si bonga bako benga mama mo boy abimana ba kombata balala ye dépasser vie ezaka soute bako benga ye akobima lokola soki seme ki soki nani parce que bande comme ibali nga batanga bango so ba ngana tangati mo kanti bon dimina ke gondima kote na famille moko batanga te non o baboti bana lokola mabata wana ndeko te pardon o ya mobali azalaka juriste lokola nga voilà ayebi pe oni na sala na vie na ye jamais cause téléphone na leka atala pe ko to YouTube te azala ta pe avzo penda zo téléphone na benga titete wana ndeko na bisote ba tete la pe na chebino na C bouton to keli kolo to avancer ba tete la ma bouton na C penza to kei tomati voilà botika na malamu Nzambe apambola bino bisika bozali o asepe na maloba nanga gloire à Dieu o pas sepelité gloire à Dieu menga na sigi bino nyonso bolimbisi pardon o nyonso ataki blessé o nyonso yoki pasi o nyonso lobila danoise a trahir o nyonso lobi boye bolimbisa balimbisa kaka ngape na limbisi bino nyonso o bofingi ngai o boke ko finganga o bobengi o bolobi o nyonso bolobi nga na limbisi bino ata soki boko continuer ko finga lisusu na limbisi bino na tiengo na exposango ba tiengo na tie x exposant 1000 voilà donc bo finga bo sala nyonso boye bakenu na mutema nanga nazana problème te na limbisi bino et puis no lekalisu na makambo te po na sina limbisi bo benga nga pete oyo ko benga ngai ezala na lingaka yo na pesi bino oyo ko benga nga le danozi yo kakaka ye baka mukolo wana oko regretter
oyo kotindela ngai voice o lien place nyonso bazofinga nga otindeli nga okoregrete mpona nini oyebanga na mokili na si nayebisi bino kabongo ozala nalingaka yo na si nalobi ozala kuta oza mwana mama na nga otindeli nga lia buzoba mpo baya na nga bo baotinda te mpo nga azala na nga otindi kaka lien obi obengi ngai okoregrete nalingi akoyoka ngo te nga funa azala na kimia soko osepeli olingi oloba lobelango na media kotindela nga na privé te benga ta onosala ba live la dernière balobaki no boy mais na privé kobiela nga likambo wana te parce que eza likambo na nga privé te ok j'espère que toyokani bien nga naza na kimia na limbisi mutu nyonso to nyonso aza blessé ezala ozali Congo Brazzaville ozala oza Uganda ozala wapi ondokwa bana dosho bambote ebele place ozali bino tu na limbisi bino naza na problème te et puis nasengi bino pardon soki nasalaki bino mabe bolimbisanga soki oyo akolimbisanga nzambe azwa lokomo oyo aboyi kolimbisanga ye moko kaka alors abon attendait sali nga nake mosala mama nzambe koloba boye nange koki na ozala obije nazwa bus bon nakomela ti nanga te nakomela ti oyo nzambe bambote ebele bye bye